Tokotala Mama na papa Michel Mayabou Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Et là on a koyebisa na ba Christou banso ya RDC tous à la car na ko eliki a été azali kati na biso donc profiter ba œuvre na etikale kati ya biso. Vraiment pour moi je peux dire que naza na kondima été azali présent parce que oyo nyonso antinaki biso tango azalaki na vie sur terre tozalaki na ye pe tokoba na kosalela kati na ye. En tout cas mpo na ngai nayebi ete azali le présent namoni mpenza bonene ya moto wana azalaki moto ya motema po ya koyamba akosala makambo mpenza ndenge ya koloba malembe ndenge ya kosala mpe makambo na bozindo akoyoka yo ntango oye na mwa liloba oye na likanisi bokongoli yango bino mibale mpe nsima koluka se bolamu bwa bato. Tata Cardinal azali moto ya bolingo alingaki bato ayebaki kokaba moto akokaki kozala pembeni na ye te anyokwamaka ya nzambe. Tata Cardinal azalaki moto oyo alingaki bosembo mpe azalaki kondimela bosolo mpo ya bosembo na bosolo akokaki kopesa bomoi bwa ye. Merci mingi. Mosala mwe nazali kosala pembeni ya Tata Cardinal ezalaki ndenge tokobenga ngo na lopoto intendant. Nazalaki moto nasengelaki kotala ndenge ni asengelaki kolia kobungisa makambo matali ya kolia na ye kotala ndako esika azalaki kovanda pe ndako mobimba kosala te kolia na ye etosama na ndenge ngonga ezalaki pe oyo nyonso ezalaki kado to pe mabonza oyo ebandaki kouta bipai na bipai ebandaki koya ngai moto na bandaki kolandela yango po soki bato balingi kosalisa Tata Cardinal to pe kosalisa baseminaire bazalaki koleka epai na ngai nazalaki kopesa ye sango koyebisa ye moto boye apesi bo mwa mosala oyo na bandaki kosala yango wana na ntango mosusu pe chancelier soki azali na posa na ngai akokaki kosenga nga lisalisi nasalisa ye mosala oyo na bandaki kosala yango wana kobeta lisolo ya Tata Cardinal na bokuse ekozala mwa pasi me nakoloba mwa makambo na ndenge eza koyela ngai na moto liboso nalobi te azalaki moto ya boyambi. Tata Cardinal azalaki moto ya boyambi pe moto ya losambo azalaki kozangisa ngonga na ye ya losambo te. Azalaki na misa na ye na tongo tozali kosala na ye misa esika moko akosala liturgie des heures na ngonga ya midi pe akosala chapelet na ye na ngonga ya 18h na pokwa azali kozangisa yango te. Pe Tata Cardinal azali moto ya bolingo alingaki bato ayebaki kokaba moto akokaki kozala pembeni na ye te anyokwama pe azanga. Tata Cardinal azalaki moto oyo alingaki bosembo pe azalaki kondimela bosolo po ya bosembo na bosolo
akokaki kopesa bomoi bwaye mpe tokoloba te azalaki moto moko ayebaki komibomba mpe kokeba ndenge tokolobaka azalaki integre azalaki moto likambo alobi nde oyo euti na motema mwaye mpe ndenge ya kokanisa azalaki moto ya maloba mibale te ayebaki kotosa liloba oyo apesi soki alobi iyo ezali iyo soki aboyi aboyi azalaki mpenza mosali wa Nzambe. Merci beaucoup. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Tu peux se présenter? Je réponds au nom de monsieur Antoine Kikobo. Je suis d'Epel de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Oui, c'est le message d'encouragement. Certes, c'est difficile à ce moment. Nous sommes en train de passer le moment difficile dans notre archidiocèse. Et nous demandons à nos fidèles de l'Église catholique de continuer à prier pour le repos éternel de l'âme de notre papa cardinal Laurent Monsengo Passignon. Oui, c'est ça le message. Nous demandons à tous les fidèles de notre Église de prier pour le repos éternel de l'âme de notre papa cardinal Monsengo. C'est ce que nous demandons à tous les fidèles catholiques à travers le monde et particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tozali kokumisa Nzambe na bomoi oyo ye apesaki tata cardinal Monsengo potazala monzeneneke wa ye to témoin wa ye okati ya biso. Ngai nazwaki libaku ya kosala mosala na ye lokola secrétaire ya conférence épiscopale nationale du Congo 5 payé président ya 5 na moni penza bonene ya moto wana azalaki moto ya motema po ya koyamba akusala makambo penza ndenge ya koloba malembe ndenge ya kosala pe makambo na bozindo akoyoka yo tango ye na mwa liloba oye na likanisi botongoli yango bino mibale pe sima koluka se bolamu bwa bato kobunda etumba ya bosolo la vérité ya bosembo la justice pe ya boboto la paix tala mayeya sali na zui penza epai na ye mabongi maike yazali nganga Nzambe episcopo cardinal oyo azali na motema lolenge ya Yesu yango wana bomoni esika te ye azali kosala ntango nyonso bakopesa ye ba responsabilité wana azalaki episcopo azalaki président ya conférence épiscopale nationale du Congo 5 ntango azalaki nano episcopo mosalisi ayi kokoma président ya ba lisanga ya episcopo ya Afrika mobimba ayi kozonga lisusu président ya lisanga ya episcopo ya biso pe asaleli mboka na biso Congo na conférence nationale souveraine ya kambi yango pe simatikali lokola na parlement wana kokamba yango ami pesi pamba te po ya ye bolamu bwa Nzambe ezali te moto atelema tozala mwinda pe biso wana université tolingi kozala mwinda po pamba te mwinda nde moto oyo ezali likolo po ya kolakisa nzela nini tolakisa bana mabe nini tokolongola awa pe bomoi nini tokosalisa mpona yango nasengi te Nzambe ayamba mosaleli wa ye omboka ye apesa ye mwinda moye mokopela seko. Oui, nazali moko ya ba responsable ya liturgie donc na secrétaire adjoint ya la liturgie ya cathédrale Notre-Dame du Congo. Omonanga monsieur Luyeye Alain. Toza pena makasi regeza makasi pena pona papa cardinal Monsengo vraiment na ndenga tiki biso vraiment asalaki mingi na société ya Kinshasa na surtout pena mboka. Il a beaucoup travaillé et comme baba Nzambe mtazwaka Nzambe mtapesaka beaucoup la jouer comme on est comme samaka ezaka lokumu esa kia a magana boboto banjolu ya nani ba Nzambe na patata Nzambe moko pe ayamba ye malamu vraiment bon pour la l'église catholique nous sommes kaka bazaka na courage kaka ezali kambe kweli biso tokole ko sape bola biso te bola papa na kofi tokona misa ba to misa sambeli to zonga bandako mais to zaka na prier pour ti mokolo papa cardinal ko bimene ko ya tina ne ba ko kunda ba no surtout mais lolo surtout lekele ka
malamu mpe nakima sutu ntina ndenge mpe akobakunda ye na te otikala mpe bon tokobobaka kosambela mpo na ye mpo molimo ne mpe makana popoto donc voilà ce que je peux dire mais tozegezaka makasi ningi oloba mpena mingi eza te mpona biso mosengo esali biso mpasi makasi vraiment ekiteli biso lokola kake komona papa mosengo ndenge azalaki na biso ntango yesa koyebisa biso ke mwinda egenga na Kinshasa. En tout cas mosali malamu ateyi biso malamu, en tout cas pasi na motema papa ntango toyoki yango esali biso mawa na pasi. Tokosenga kaka ke molimo na ye mpe na kimia nzambe ayeba koyamba ye azala exemple mpona biso bao totikali na se ntango biso tozala mpe mwinda okati ya bakristo mosusu. Nayebi te nini nakoki koloba kati na bandeko mosusu. Oui, message na ba fidèle na ngonga oyo nde baza na kolela papa eloko na koyebisa na bakristo banso ya RDC tozala kaka na eliki ete azali kati na biso. Donc akufi te ba œuvre na yo etikali okati ya biso. Vraiment pour moi je peux dire que naza na kondima ete azali présent parce que oyo nyonso enseignaki biso ntango azalaki na vie sur terre tozalaki na ye mpe tokoba na kosalela kati na ye. En tout cas, pour Nanga Naebi Azali, il est présent. Il est présent parmi nous. En tout cas, c'est ce que je peux dire comme message. Donc, tous en a konzima. Na eliki ke ba œuvre na et ça ba œuvre na et continuer ce qu'on a seko. Peut-être okuta na lisusu kati na e. Akufi kati na Kristu, akoseko kati na Kristu, bisika pa azali kati na Kristu. Laurentius Cardinalis Monsengo Passigna Spondeo Voveo ac iuro, sigme Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Le cardinal Laurent Monsengo Passigna a tiré sa révérence ce dimanche 11 juillet 2021 à Paris, où il séjournait depuis quelques jours. Rappelons qu'il était annoncé le dimanche 4 juillet dernier dans la soirée, au moment où il était encore vivant. Il a cependant été évacué le lundi 5 juillet pour Paris. Laurent Monsengo Passigna, né le 7 octobre 1939 à Mongobélé, village situé dans la province du Bandundu au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, est un prêtre catholique congolais, docteur en écriture sainte et professeur de théologie. Archevêque de Kisangani en 1988, il est nommé à Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Il se retire de sa charge épiscopale en 2018. Après ses études primaires à Nyoki et secondaires au petit séminaire de Bokoro, Laurent Monsengo intègre le grand séminaire de Kabwe où il suit le cycle de philosophie avant de partir pour Rome suivre à l'université pontificale urbanienne le cycle de théologie. Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1963 pour le diocèse d'Inongo par le cardinal Agagianan, préfet de la congrégation de la propagation de la foi. Son petit frère, François Kaniki, est également sénateur. Il poursuit ses études à Rome et en 1970, il est le premier Africain à obtenir un doctorat en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome avec une thèse préparée sous la direction d'Ignace de la Poterie ayant pour sujet la notion du nomos dans le Pentateuque grec. De retour au Congo, entre-temps devenu Zaïre, il occupe différents postes de professeur de théologie aux facultés catholiques de Kinshasa et dans plusieurs séminaires, notamment Jean 23 à Kinshasa. Dès 1976 à 1980, il est secrétaire général de la conférence épiscopale du Zaïre. Le 13 février 1980, il est nommé évêque auxiliaire d'Inongo. Il reçoit la consécration épiscopale le 4 mai suivant, de main même du pape Jean-Paul II. Dès le 7 avril 1981, il est transféré à Kisangani, toujours comme évêque auxiliaire. En 1984, il est élu président de la conférence épiscopale du Zaïre, CEZ, poste qu'il conserve jusqu'en 1992. En 1987, il est également élu membre du conseil du secrétariat général du synode des évêques, poste auquel il est réélu en 1990 et en 2001. Le 1er septembre 1988, il est promu archevêque de Kisangani. À ce poste, il s'impose comme l'un des acteurs politiques majeurs de période de recours à la démocratie qui a suivi le régime dictateur de Mobutu. En 1981, il revient président du Bureau de conférence nationale souveraine, puis de 1992 à 1996, du Haut Conseil de la République érigé en Parlement de transition en 1984.
En 1997, après avoir été premier vice-président pendant 3 ans, il est élu président du Symposium de conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, poste qu'il conserve jusqu'en 2003. En 2002, il devient vice-président de Pax Christi International et en 2004, il est élu président de la conférence épiscopale nationale du Congo. À la suite de cette désignation, face aux rumeurs l'annonçant candidat à l'élection présidentielle, il déclare lors d'un point de presse, je cite, « Je n'envie pas le pouvoir politique. Si je le voulais, je l'aurais pris en 97 avec la chute de Mobutu. Mais je ne l'ai pas fait car mon pouvoir ecclésiastique est 1000 fois supérieur au pouvoir politique. » Fin de citation. Le 6 décembre 2007, Benoît XVI le transfère au siège métropolitain de Kinshasa. Le pape François accepte sa démission de cet office le 1er novembre 2018. Il est alors âgé de 79 ans. Il est créé cardinal par Benoît XVI. Au consistoire du 20 novembre 2010, il reçoit alors le titre du cardinal prêtre de Santa Maria Regina Passis Inocia Mare. Il participe au conclave de 2013 qui élit le pape François. Le 13 avril 2013, le nouveau pape constitue un groupe de 8 prélats issus de tous les continents chargés de l'épauler dans la réforme de la curie romaine et la révision de constitution apostolique Pastor Bonus. Pour l'Afrique, c'est le cardinal Mosengo qui est choisi. Le 9 septembre 2014, il est nommé par François Père synodal pour la première assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille se déroulant du 5 au 19 octobre en qualité de membre du conseil ordinaire du synode des évêques. Hostile au régime autoritaire de Joseph Kabila, le cardinal se joint aux efforts pour convaincre le président de quitter le pouvoir en 2018. Au cours de la 27e réunion, il est annoncé qu'il n'est pas renouvelé dans ses fonctions de membre pour raison d'âge. Il fut docteur honoris causa de l'Institut catholique de Paris. Mon cher, ibala nanga eza lobby. Siko na satan e lokote donc na luka place ina ko defa mbongo ya intérêt et bon bande ko na ba libanda ba ozongisa. Makuna kanisa ki olobate na to tambola po santé kita. Ba to poto de ba tsenga na erreur. Ba tsenga ba otinela nga mbongo lobby. Kuna bana mbongo. Bango kuna bana mbongo na maboko. Na zwango wapi? Sopo ningo sopo biloko te. Place ezali oyo bakochelo biloko ali bayebi okatile ndako mo tika biloko papa mana mboko bakamwana ezalaka tele yenga bazosesa oyo zosokipela makambo wana talanga RMT multi service nakoloba libanda te yakoyoka badeta. Receive money today. RMT en sigle multi-service. Monsunge yaba congolais ya RDC pe ya poto. À la disposition d'Abino, service ebeli, il y a qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars, tout en euros, na RDC puis Angola, à partir de Europe, tout ya Amérique, kaka lelo, libota pe et lelo, sans condition, avec service ya remise express, na domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multi-service, azali kopesa mbongo na dollar et non en kwanza. Au $10 aux $8. Moni maison, au moni ol, yangai. Oyo memangonga mokote, mutu kezali. Oyoka obaloba na français livraison à domicile. Elaxini. Ba yo tikela ona ndako. Loso. Oui, donc nyoso ekosa la fête na yo za malamu. Okutango. Ah, d'accord. Nga benzi 400 personnes, biloko mukebo ekoka 400 personnes. Wapi basoso? Yala kuna. Omoni depo, nyoso lukaka okutango. Et puis ata mutu alaki wana sana poto. Atindelo mbongo te.
ezopesa numéro na biso asala eloka ya commande commande oza monene boye evite otambola tension okango na nzela okokufa vana na ndako bakoya kotikelwa yango zokoloca na nzoto eyenga awa okokuta nyonso o biloko bateka spécialement na poto na Angleterre bateka mpe biloko na bango mais sikoyo ngai nazalaka su na carte électeur te petit problème oza na code no ozwi mbongo na pete olingi kokutana na RMT multiservice koma na adresse oyo mpe benga na banimero oyo RMT multiservice lisungi ya baye baza libanda na baye baza na kati ya mboka na panzani CGTV CGTV mama CGTV na papa Michel Mayabo CGTV